C'est bon pour qui? Maman, on a déjà moninga merci surtout na ndekona ba yo talanga merci na bino vraiment aussitôt ba yoka isango aussitôt ba se précipiter dès que déjà koya mais tellement que je ne recevais vraiment pas encore pour dans ça entre hôpital mort transfert encore à papa tout tambola tout ça boy donc mais les loba yo monanga merci et les autres déjà ba zaza na banzela misu bazo benga misu bazo en tout cas naza contact na bato belé mais naza wana. What is your name? Mondo Matanga. Buta koketa za pena ba leki kukabu buta leki koketa. Leki koketa buta yoka pote. Ba yenu ba koketa zuata ya mketa ta ya. Eu foto ni. Bilaka yo pesaki na ngai kino lelo yo namoni te bandotolo tikisaki na ngai kino lelo yo nasimbi te kotilanga Yesu na ngai azangi maloba samba biano Yesu yaya. Bravo, filmez la lampe. C'est bon pour qui? C'est matanga ya koketi. Ça c'est non, c'est le malakana na mama. Koketi. What is your name? Mondo Matanga. Buta koketa za pena ba leki kukabu buta leki koketa. Leki koketa buta yoka pote. Ba yenu ba koketa zuata ya mketa ta ya. Eu foto ni. Kama makasi. Yango bongalita meza kente.
Lodi, kotobo za la kwa mama ici. Ah, t'es mis sous ce que la radio, tu vas bien préféré. T'es ba courage. Là où là il faut tirer aussi quand on chapa. Eh, ana caprice. C'est la casa moi suka. Comprendre na ngai pas na. Et puis c'est maman. Et pas maman na moi suka c'est maman va aller dire que ma classe. Soit moniteur d'obé na. Moi na suka mais na famille ya maman na ye. Pourquoi na abota. Na famille ya maman na ye. Papa bon avec moi na suka mais yete a tchai resté. Donc après ça oh ayi baka so ko ti ba ya no nyoso ye ba ti na ba na ma nyoso oyo to a mo te mo munene a ko ti ko sa we ba je voyais des marché. En tout cas, Cameroun est libre. Faut que tu puisses en changer. Bonjour ma coco. Bonjour Yaya. Au cours rappelé biso date na jour papa Koufaki. Papa Koufaki jeudi. Je les compte. Ça coupé le 20. Après le 20. On fait le jeudi le 20 à 4 heures. Papa Bella qui malade nini? Oui, papa Belli a béni vraiment. Avec le cancer. C'est Razan mort qui n'a minto. Razan un cinquantenaire, Razan peut-être 17 ans. Date ya ni ya ko matin déjà ça. Donc toujours là déjà parce que tu check le 3. Le 3, le temps toujours il a la déconnexion sur la diaspora. Mes frères et sœurs au Bazali Banda Bazokoma. Donc le temps toujours il a d'amour pour cette semaine et puis la semaine où ils ont Kuna tout ça. Donc tu check le 3, mais c'est pas vraiment encore confirmé. Le but on va en famille. Tout sur la liste. Donc c'est à partir de demain dimanche le 23 dès tu vas confirmer date à sortie encore. On a contact M sous bat balingi ba souhaito ba condoléances. On a contact numéro nanga ezali na page nanga page Facebook nanga numéro nanga eza chaîne YouTube nanga donc pour na contact bonjour na bangunga wana mais sinon merci déjà na bato nyonso bazo soutenir nga. Merci na ba geste na bino eza très affectueuse. Merci na baninga nanga bandeko nanga nyonso ba message na bino en tout cas nazomona il y a d'autres bazobenganga ozo répondre biso te et tout mais tala kaka donc nazomona o nazokoka pe nazo répondre o pe na monité na komona nanga ça va aller.
mais bato ozala baninga ebele mais awa tozomona baninga moke nde tinga lelo na ye namoni kaso 4 ans toa na monga fula baninga mosusu baza na bamisala ebele donc toza un peu loin ya fief na biso tomesani koevre donc voilà du coup baoya kaka toza na monga fula na avenue bypass numéro 1636 donc c'est-à-dire 1636 bar 6 so outi côté ya ba victoire ba rond-point oleki triangle rond-point nga bomati vraiment donc eza nebandeli ya monga fula na arrêt armé so komi na arrêt armé wana otuni babenga yango prince akala donc otuni prince akala bon là c'est plus près eza à 100 mètres je crois il y a arrêt armé otuni ka prince akala référence pour ceux eza armée du salut so kiti wana otuni ka matanga papa sasa il est connu côté nyonso donc on retrouve biso facilement mais on a oyo déjà moni moninga merci surtout na ba ndeko na ba yo talanga merci na bino vraiment aussitôt ba yoka isango aussitôt ba se précipiter dès que déjà koya mais tellement que je ne recevais vraiment pas encore pour na dans ça entre hôpital mort transfert encore à papa tout tambola tout ça boye donc mais les loba yo monanga merci et les autres déjà ba zaza na banzela misu bazobenga misu bazozo en tout cas naza en contact na bato ebele mais naza wana programme pour ndeka na lobby dimanche nde moto tokosolola en famille tokanga makambo nyonso ndobi na réunion nde tokanga date wana on apesi ya les 3 soki eza confirmé ou pas donc c'est à partir de demain dimanche nde mona opesa programme ya nyonso ebembeza na morgue ya cinquantenaire donc c'est-à-dire que eloko eza confirmé jusque eza que tokobimisa ebembe tokoexpose corps ya papa na morgue ya cinquantenaire parce que eza na cinquantenaire on aura du temps ya ovandisa corps wana et puis après toke na dernière demeure mais pour l'instant toza na ana résidence familiale et pas papa toza na monga fula comme je viens de le dire lobby après réunion nde je pourrais kobimisa date ya enterrement. Voilà. Je pourrais confirmer. Merci. Merci beaucoup. J'ai dit la personne. Vous voulez victime expiatoire. C'est vrai que quelqu'un cherche à